Bonjour la famille, bienvenue sur ma Solo Kimbong TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez la Solo Kimbong TV. Papa kuta rapele ngai pona mokolo malelo bongo yo mwana ya RDC ya RC o ya Ngola olala pongi te boyeba yango ke papa ndaza kati na biso azolandela ndenge nini makambo ekoleka lelo toyokani moto na moto na yango mama na esengo nyonso bana na yo bazana yango mama telema bana na yo bapesa yo mbote faki mama mote Mama Mwilo oye! Mama ya mabota oye! To bongisa maboko to pesa mama na biso mbote ya lokumu esika tata Molimo Santo azali ayoka ba telemisi molonga na ye mama Mwilo eza bongo te toko pesa mama mbote na komisatu ya bule na kombo ya tata Mwana pe Molimo Santo. Merci mama, malobe pa ina yo. Tobonde na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Papa nini toloba na mokolo mwa lelo. Lelo tozali le 19 août 2026. Nani ayebaki mokolo oyo ekokaki kokuta biso awa na centre d'accueil. Bobele yo nzambe okoyebaka programme na bunzambe na yo. Ya solo papa tala isengo ya bana na yo. Lelo tobengi yango mercredi solution. Makambo nyonso ekotungisaka biso. Mama Mwilu yo molobeli. Olobi na biso botika ete nakende pembeni ya tata pona lelelaka bino.
ya solo mwana soki azana posa ya likambo azana pasi eza kotungisa ye bandako ebele tokobangaka batata na biso me tolukaka intermédiaire tokendeki epai ya mama biso mama nde ye moto akomema pasi na biso epai ya tata. Merci mama mwilu na nyonso osaleli biso na sacrifice na yo ya mokolo na mokolo po ete biso tobengama batu. Tango na biso ekoki yaka koteya biso banso bipai touti nde toyebi kuna tozali kokende moko te yebi me esika totelemi toyebi me po toavance eza na biso pasi bokokisa biso na molimo bolongola biso oyo ya mabe mpo ndika kopola bobongolaki yango ekomaki ya kitoko biso mpe bobongola biso tosala mosala na bino na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo. Amen. Na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo. Ba mama oye. Ba mama oye. Oye! Ba mama oye. Oye! 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 Soutien de l'église. Tozali ba soutien. Tozako soutenir batata na biso. Mama mwilu oye. Mama mwilu oye. Mama mwilu oye. Femme internationale. Nani ayebaka yango. Na pasi nyonso oyo mama mwilu amonaki akokaki kondima te akoma une femme internationale. Tata molimo santo ye. Tata molimo santo ye. Tata molimo santo ye. Merci, merci. Ya solo ba mama na ngai ya liboso ngai pe natondisa mine esengo. Potango na yaki nake na nkamba na ndenge molulu elekaki. Namoni mama présidente aye koyebisa ngai po na ntinsanu ekozala na mokolo mwa lelo. Mama bimaka na ndako te soki asengi nzela na tata te. Ezalaka boye te, hein? Ayebisaki ngai nalobi kende koyebisa papa. Nga pe nayebi ndenge basololaki te. Mais le lendemain nakei papa lobi yozozonga na Kinshasa. Nga nalobi te nazana nuti na silisi kaka mobembo nanga. Tangu nakozonga mbala moko nakei poto. Alobi mercredi bazako zelo na centre d'accueil. Ba maman balobi il faut ozala. Ngana lobi merci papa lokolo pesinzela. Ba maman ye. Ya solo ba maman na ngai to landaki matei. Po bisika nyonso tozali to bandelaka na libondeli liturgie na biso to yebi yango. Bateya ki biso. Nazalaki te kasi bino bayebozalaki awa bolandaki matei mibeko yango kaba kotangelaka biso tango nyonso. Le 16 tombaki un dimanche. Dimanche passé biso nyonso tozalaki na mabondeli mokolo ya papa mfumu mbanza oyo nzoto na molimo ekabwanaki le 16 août 2001. Ya solo ba mama na ngai toyebi papa mfumu mbanza yekolo mibeko. Est-ce que toyebi yango? Yekolo mibeko baza kotangela biso les 10 commandements mikolo nyonso, les 12 préceptes na biso ya lingomba bazali ko
répéter yango poete to salela. Papa mfumu mbanza te biso mingi pona mibeko po wana nde ezalaki ya ye. Bafuka ebundu nyonso ye mutakomaki yango. Ya solo boye ya mibale ya kolo Yesu na biso batu pamba. To bengi kolo Yesu. Meta au pape Jean-Paul II pardon ayaka na Congo tangwa kitaki kaka alobi Dieu est noir, Jésus est africain. Il se trouve au nord de l'Angola. Wana pape mutalobaki yango. Kenzambe azali mutu mwindu. Jésus-Christ pe azali mutu mwindu. Ya solo mingi banzimaki po utaki na mundele. Po biso soki tolobi tala ba fanatique wana. Mais toza ba fanatique te. Yona ngai to yebi te toza ba fanatique te. Po likambango ezandengi wana. Biso 4e génération ndeto ye komona bo ye ya mibale ya kolo Yesu kati na biso batu. Ba mama na ngai. Tokoloba mingi te po toza na misala. Mais papa mfumu mbanza te biso mingi. Ba papa tango bakei. Papa kulutu ake mfumu longo akei. Totikala kina papa mfumu mbanza pendant 9 ans. Ate ya kibiso yekaka mibeko. Mibeko, mibeko. Le gardien de la terre sainte. Yatikala kina mbanza na mama ezala kina tina. Papa dialungana accomplissement. Ba mama nangai. To regretaka te tango to sala kamisala. Tango ba kosenga kabiso ba mama to sala kana fierté ya ndenge mususu. Parce que na kati ndako zana ba parents na yo. Mais les muso bobota mi pe 10 na libota. Moko mona ke mama ou bien papa soka lingi ko sala likambo. Asenga ka toujours service na mwana moko. Elingi kolobete mwana wana zalaka très obéissant ou obéissante. Yango mona kakibatinda kakaka ye. Bandeko ne muso mona jalousie. Mais pona nini kaka ye. Mais yo soki batindi yo obudaka na yo. Toye bakateke ba parents ba mona kabiso. Biso nyonso tozana bana na bandako. Ngana yebi na ndako na ngai soki likambo boye komelinga. Na yebi nani na kobenga mutaliboso, nani pa kokoma ya liboso. Na bandako na biso nyonso tozana bana moko ya ndenge wana. Otindie kaka mbala moko de fois kutolobi te olobi kaka bosukola basani. Bana mususu bako traîner. Mais boko kamwa moko atelemi pourtant batanga ki kombo na yete lobi yepe kama mutasukola ki basani. Lelo pe ye kaka mutakosukola yamu. Tomona kato tomona kate. Metango tindaka mwana wana mingi jalousie bandi kokota pona nini natindaka kaka ye kasi yo po balingaka yo mingi te balingaka ye na misala na ye eza boete ba mama oye ah 4e génération quel privilège tozali na yango mais est-ce que toyebaka est-ce que peut tokondimaka parce que oui toyoka kanabiso tozali kolanda me kondimeze eloko mususu soki tokozwaka te parce que tokondimaka te mais soki tondimi nzambe amoni tala kondimeza na mwana oyo ata likambango ezalaki pasi ndenge nini okozwa yango parce que oza na kondima Angola vie bobuti penza Angola oyo Angola likambo tendenge moko kaka. Ba mama oye. RC oye. Boye pensa en force. Ezali. Makolonio kabayebela kangwapi. Na moto po RD sa somona lokola terrain na ye. Bongo soki ba beti biso Aïe, 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 maman, oye.
Force ezali to ezali te. Ah, soki ba beti yo na terrain na yo ndenge swak malamu yo beta oyo ba yo ko bundiso eza boye te mais awa na komi ko banga koloba na ko sale pona ngi ko pesa rapport ya kitoko na papa eza boye te bongo ko yanzela ngo na ba poussière bongo poussière nga na lokoti soki eza ya pambe ya RDC penza na kokamwa na kokamwa pona zo mona ba force moko eza nango na CC bango ba saki mbelekela na bango na Angola izaki likambo. J'espère vraiment na mona penza pendengi bo salelaka po maman ya za sur d'elle nako sepela tondi mina biso match nane bandite tokotia 2 buts boye total epai tozali kokende ba mama na ngai lelo bantsinsani oyo wana tokoya na biso bitula toyebi yango po tomesana bitula mais lelo tolakisaki vraiment tozabata ndenge mosusu eza boye te aya yamadi likambo te totala kaka force kala nde na kokaki obanga Angola po kala Angola penza bozaki na force mosusu ya solo fo bomata po musale kende liboso eza boye te aya fumo mbanza tikeli biso mibeko tosalela mibeko ezalaka pasi ya solo mais ata na bolingo mais est-ce que tolingani biso nyonso toloba solo est-ce que vraiment tolingani te mais bakoko na biso soki balinganaki te lingomba ngombele ezali boye balinganaki bazalaki na liloba moko bakangami me babangaki liwa te liloba moko toyembaka ngo na nzembo ya dirigeant na bolingo nzambe ayaki na se na bolingo atindi mwana na ye ngai nzambe bakorali mpe eza te boyebi na bino mpe koyemba te boza bakoriste ya solo boyemba te basose boyokali lya nzambe otambola na ndenge koki ya bondi yango nde ye asepeli na bolingo nzambe ayaki ose na bolingo tozwi mwana wa ye na bolingo tozwi elimo santu na bolingo tozwi lingomba liye na bolingo nzambe ayaki ose na bolingo tozwi mwana wa ye na bolingo tozwi elimo santu na bolingo tozwi lingomba liye bamama oye na bolingo nzambe alingaki biso surtout loposo oyo ezalaki eloko pamba lelo tokomi batu la race noire enyokwami bisika nyonso ya kozalaka mais lelo nzambe alingi kozongisa biso na place na biso oyo tozalaki ya liboso mais apesi biso condition bolingo tokokaka penza te eloko wana nde ezalaka pasi biso na biso tolobanaka te kofundana pona nini ye ngai te
Ah, ba maman nangai. Biso to l'ex exemple ya maman Mwilu. Eza boete, hein? Maman Mwilu azalaki na boyambi na mutu nyonso. Soko komi na ndako na ye, fo apesa yo eloko liboso mai. Soko meli mai bafandisi yo. Ako sala nyonso alamba. Azwi biloko ya kolia apesi yo. Est-ce que biso to sale la kayango? To sale fort to landa maman Mwilu. Biso to pesi maboko na tata. Eza boete, hein? Aïe, 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 aba mama nangai. Bipai to uti musika. Awa to telemi pe to yebi. Kasi pwana ko kome sika wana. E sika ba pied gauche bavandi. Yangonde mama na likambo. To sala makasi na mabondeli. To senga mama Mwilu. Apesa biso motemo ya zalaki nango na patience. Na biso ba mama. Poto sana mokumba munene. Oye pesa meli yo na ngai. Poto tonga lingomba ya suka ya tata Molimo Santo. Yangwana ba mama na ngai. Misala ezali pasi. Mendenge kokeli ndenge kopesela. Yango toza kotonga. Toza kotonga lingomba ya sika. Tour de Babel. Et panzanaki. Mais lelo nzamba ya zongisi. Tour de Babel ya sika. Oyo biso nyonso tozali na kati. Soki to lati vert blanc. Okoye bate o mukongo. Oyo mungala. Oyo soki nini. Biso nyonso banani. Li bana li loba moko. Bana ya mama moko tata moko. Yangwana ba mama na ngai ndenge tolobi toloba mingi te. Ba mususu ba utaka musika omona keyi. Olie peto tika ka nsinsani omona. Ah, me lokola na ba bengi biso te na kenanga mbongo ango ya yo. Mbongo ango nani apesi biso? Ah. Tozali ya ye. Tango basengi biso, biso peto tosa, tosala. Soki nazwa autorisation te ya koya tembele na yete. Obéissance leki nyonso. Boto si ba mama na ngai. Ndenge mingi na kati na bandaku. Soki ba ye koloba mama, to ye kozwa yo poto kende boye. Ah te, nazo zela tata ya lokola yeba ki sorti ote na kozela ti ya kokoma. Ah. Aïe, 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 aïe. Tozala bana na botosi. Yangwana, ndenge na lobi, tokoloba mingi te. Tolanda mfumo mbanza. Atika kibiso le 16 physiquement. Mais si kanini atikela kibiso, komba mboka ngo nini? Kiembe lingyo loba nini? Mutambo, Nzambi ame. Aya, ya pona nini na mutambo. Soki tozo leka pe otelemi no wana. Ah. Oye leka kawana na molimo tomona kayango te. Yangwana totambola na solo. Po mokolo mususu eko komela biso pasi. Okomino na kiemba. Mesiko po continuer nzela. Aïe. Ndenge bakotuna kabiso visa na poto na aéroport. Soko komi kaka na aéroport. Na kalabako tune la biso soki tokomi à destination. Mais lelo avant okota na avion kaka na njili. Soki okokende na Air France, batu ya France ba contrôler kamikanda na biso. Ba contrôler yango ba lexio au matin avion. Wana tu es sûr que kuno kokende. À moins que biso le roi tozaka ba tukete ba mpimpita. Bon, ba mama na ngai oyo batei biso to bomba peto salela poto zwa ko bikisama na kombo ya tata ya mwana pe Molimo Santo. Amen. Amen. Maboko makasi. Biso nyonso tobongisa maboko totonda malako ya minene pe ya motuya oyo mama na biso apesi na biso bana na ye na kombo misatu ya bule na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo.
ya solo tozwi chance ya kozala na mama Mwilu. Lelo ezalaki ntintani ya 3 Congo, RDC, RC, donc na Angola RCA. Donc ntintani eleki kitoko nde RDC loka makasi abimi premier, deuxième nde Angola, troisième nde Brazzaville. Donc maman a félicité biso na conjoncture actuelle na musala oto sali. Nde à la prochaine, nde a sengi to sala effort pour être musala e mona na makasi. Mbote papa na ngai ngako mona ngama Molinda nazali première vice na administration fait finance ya solo to yaki kosala ntintani ya les 3 Congo po to koka kosala ndaku ya nzanza o batindi biso to tonga yangwana nzanza longa yangwana to ye kosala ntintani oyo yangwana na sengi na ba mama na biso nyonso en tout cas o ezali première fois te pe deuxième fois te mais to sala kango po to pesa papa maboko parce que tant que to sala boye tant bonge koti ya mbala moko ebele e kokosomba pe mwa biloko ebele ya kosala musala tata nzambe to senge pa mama Mwilu apambola biso pomba la sima loka ya lobimba la sima to ya kisu na mbongo to ye nango te kasi to na mbongo koleka o to ye nango bango batu bafongola ka ya lobi o ya pesaka ayebi tina yango na ba mama na ngai to pesa po to ye bandenge ni tata nzambe azongisela biso ya solo biso bangole to bimi deuxième personne. Premier ezalaki Kinshasa bomonika ke mabele kolo mabele talande batu baike bele batu nyoso batembongo Angola sali ntizani moko ya makasi mama lobi retour eza na ngole pa na biso yango na biso nyoso to bongisa ko banda na ba mama présidente ya ba province ba mama ya ba province to tika ka lokwa na 3 provinces mtezo sala esenge na biso nyoso to pesa na maboko to sala ton papa sengi ayeba pona ni asengi biso ba mama papa taka biso na motema na ye alors tango ote biso na motema na ye biso biso to sepelisa ye ye pa koyeba ndeni opambola biso yango na ba provinciaux ya Angola to sala tu tango basengi to pesa ka to komisa ba kombo tango na papa opambola apamboli na bino pe ba mama provinciaux o to zaki nango yango na poto ko kabola na mokola lelo mbote papa journaliste kombo nanga mama le Baki Siri nazali comptable national ya République du Congo. Congo Brazzaville to bimi 3e. En tout cas na ko le ba mama to la mukalisusu. C'est vrai que ba charge eza ebele na par rapport au message to ça na Congo Brazzaville, to ça na Kunzulu o to lesa, to za pena entre temps na ba activité ya ba construire ba temple, ma kamoto na ça se bubu quand même ba mama mosala ezali quand même mingi ebele mais to lembate mais na loba na ba mama que vraiment to la mukalisusu. C'est vrai que to bimi 3e. Même si monto est vrai yango te ya belé te nenge to monaki comme peut-être na 2e place ou bien na 1e place mais to comme quand même na 3e place na sepeli ba mama ba la mokalu susu pour que na match retour na Congo Brazzaville to sala oya koleka. En tout cas na fait si félicitations à ba mama ba oyo tout ba l'accès qui volontaire na ba oyo tout ba l'accès volontaire te bango tout tata nzambe apambola bango apambola biso tout banda maman présidente maman générale au bazan Congo Brazzaville et ba maman tout au bazan ba paroisse ba maman tout ya Congo Brazzaville na sengi na papa sima ki makangani apambola biso nyonso na ba oyo bazui na ba oyo bazui te mbote papa kombo na ngai mama Jili mama tozaya de Jili Nafki Nazali, premier vice national en charge d'administration et finance. Tintani salami à 3 Congo, RDC abimi muto ya Yambo. Nan Tintani auto sali. Première place ezalinde RDC. RDC m'a remporté victoire. Remporté victoire. En tout cas message nangai on a kopesa na ba mama nyo sa RDC. Ba félicitations nanu. Poto sangajaki ya solo mwana mayele ndenge mama Mwilu lobaki yango mwana mayele azali mwana oya pesa ka esengo na tata na ye mama ya RDC sika ozali boyebi misala tozali nango ezali ebandeli
tozali na kati ya botongi ndenge boyebi papa mpambaza alobaka na biso te soki totongi nkamba te pasi na biso ekosila te na ngongo oyo biso tozali kopesa tata Molimo Santo maboko na botongi nkamba Yerusalemi mpo na miniti oyo boyebi ke problème makasi toza nango biso bamama ezali nzanzalonga donc papa azali kozala bafongola donc ndenge ezali wana misala ekomi ya kosakana te mama esika yo ozali soki ozali na pongi lamuka mpo tozali deja ya kotelema ngonga oyo ezali susu ngonga ya kolala te ya kotelema mpo na kopesa tata Molimo Santo maboko na botongi Yerusalemi. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbong TV.